Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino na oyo etali ndenge nini lokuta ya bato ya IDPS oyo bazali kosala mikolo oyo nyonso ndire ete Nzambe azali kokonfondre bango na maloba na bango, me bango moko bazali koyeba te pe bango moko bazali kokomprendre te. Bandeko babolingo tokolinga tozongisa bino mwa moke po ete totalisa bino tango tolobaka ete radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kopesa vérité makasi na bakongolais. Bato mingi bakanisaka ete soki tozali koloba yango tozali kokosa, me tokoyebisa bino ete radio Zumel 1000 ezali radio te ndeko oye kaka na lisolo na yo bongulungulu sanke to etudie yango mbala moko tozwi tolekisi yango te. Tala lelo radio oyo bino bobandaki koloba ete radio ya bapeple congolais, radio oyo elandanaka eyokanaka mokili mobimba, chaîne ya bakongolais oyo bino nyonso boyebi. Me tala lelo kaka bakombata bango moko balobi ete Elize Bishop wana azalaka ata soki bokosi ye kaka na mwa likambu moko mwa lisolo moko boye azwi aloko te yango akeya bwakeli bato ya chaîne wana pe bato ya chaîne wana sanke ba vérifier balekisi. Ezali humiliation ya bandeko. Bato mingi bachaki yango kate, me tokolinga tolekisa yango po bomona ete bakombata bango moko balobi ete ye soi-disant Bishop Elize soki azwi bainformation na ye wana azoka kaka komona bwakeli bato ya chaîne wana. Bato ya chaîne wana soki bazwi mbala moko bazwi balekisi yango. Bandeko kokamwa oyo chaîne ya ndenge nini bakoyela bino kaka information boye sa meme bo vérifier bolekisi kaka mpona kolakisa ete bandeko bokoki koganga bato mosusu bakoki koganga, me expérience pe ezali makasi. Expérience pe il faut ya mosala yango emonanaka. Soki biso tolobaki yango tolobaka, me boyoki bino moko bato oyo ndenge bapwati, ndenge balobi, ndenge batiki bango bolumbu. Na kosenga na papa Botamba kuna na régie tiela biso ba image pe toyoka ndenge nini bato yango balobaki mpona kolakisa ete biso tozali quand même na expérience malgré bato balobaka. Ezali na bato ebele bapesaka biso bainformation ya bandeko, me totalaka toetidiaka tosalaka bankete. Soki tomoni ete lisolo wana ezali yango te ndeko ekoleka te. Soki bomoni tolekisi émission seke ezali émission moko ezali na bosolo pe pepele likambo moko ezali te. Me kokamwa mingi nzoka nde kote kuna ezalaka ta ozwi mayebo akopola obwaki balie, ozwi bilelo akopola obwaki balie, ozwi bikalakasa ya kopola obwaki balie. Na kamwe bandeko tango mosusu bokoloba yango mama ozali makambo nini azali koloba na kosenga na papa Botamba
tiela biso ba image totala ndenge nini confirmation ya ba congolais oyo bazalaki koloba na makambo etali ndenge nini kote kuna ata mayebo kopola bango baliaka kaka sa meme ba vérifier soki eza ya kopola ata pondu ya kopola bango baliaka kaka. Papa Botamba ba image s'il vous plaît. Ils ont tellement bazo bana bishop na ebite ba bishop kwa nini na mona awa sapato bien te sapato moya jambo ene ya ba 4 pere na pep na ebite feste moya mabe ya China ya chobo ala masa mbongo na chobo na na fia mbongo na chobo sene chobo na sufakate ya le romoya buzoba Congo mikili osuye le romoya buzoba Congo mikili le romoya buzoba Congo mikili osuye le romoya buzoba Congo mikili le romoya buzoba Congo mikili osuye le romoya buzoba Congo mikili. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko boiti kolanda pe boiti koyoka commentaire ya kosala ezate totiki nde bale na kana bino bo juge bino moko po ete bato mosusu bayambaka kaka ba information lokola ballon po ete ba dégager po na bato mosusu bawelela kotala mais information nyonso ezalaka soki bozwi bo vérifier moto apesi information makambo alobi est-ce que information tokolekisa ezali mpo na koedifier bapeuple congolais mpo na epesa implice na mboka to ezali pona kolekisa ta kozongisa kaka ba congolais na kati na esika moko na kati esika moko bazali ko tourner pe ba cerveau na bango ezali ko évoluer te. Bandeko babolingo siko to koti lisusu na kati na émission oya kolakisa ete ndenge nini bato ya UDPS bazali na lokuta metango bakosaka bandeko bayebaka teke lokuta o bango basalaka soki bakosi bango bakanisaka ete baleki bato na mayele me bayebaka teke soki bakosi ezali na bato mosusu tango batalaka bamaloba na bango bayebaka ete bato bazali bato ya lokuta. Pona nini bandeko na chaîne kaka ya bakongolais oyo toyebisi bino ete kuna soki obwaki ata mayebo akopola bazwi balie ata bitekute kwa kopola bazwi balie ata bikalakasa ya kopola bazwi balie ata pondu ya kopola bazwi balie baverifiaka te est-ce que oyo ezali ya kobeba to ya malamu. Bandeko wana bautaki koprojecte image moko bandeko tokolakisa bino yango sikoyo bato ya UDPS bazalaki na ebembe moko balobi nini ke ebembe wana ezali nde Joseph Kabila na gouvernement na ye pe na ba soldat na ye bango nde moto babomaki mwana mobali wana. Mais eloko ekamwisi biso bandeko ekomi kote ya témoignage oyo bandeko ndenge bazali kopesa ba témoignage bandeko ezali kokamwisa po bomona kaka ete lokuta eleki bandeko ekomi kosala na posa ya kosanza. Bandeko ya UDPS oyo bazalaki koloba ba makambo ndeko moko aleki liboso ya kamera azali koloba ete mwana mobali oyo ndenge akufi bamosusu babetaki bango ba masasi me ye babetaki masasi te ezalaki torture. Nazongeli lisusu bandeko asali ba témoignage na ye alobi ete mwana mobali oyo ndenge akufi bato mosusu babetaki bango ba masasi bakufi na masasi me ye akufi babetaki masasi te ezalaki torture. Batorturaki ye tina ndenge asanzaki makila après ye kokufa wana témoignage ya membre ya UDPS na makambo ya liwa ya mwana mobali wana. Bandeko boya lisusu kolanda ekomi ete bapesi sikoyo maloba epai ya ndeko penza ya Mowei. Ndeko ya Mowei alobi ete ngai sikoyo nazali kopesa bino vraie version penza ya makambo ndenge ezalaki. Mwana mobali wana ndeko na ngai oyo ndenge akufaki ezalaki tango topusali mbala moko bolanda malamu ya bandeko po bato mingi bazali kokanisa ete
tango bazwaka ba image bazali kolekisa sans même basala attention na maloba bato bazali koloba bazali koyeba teke mokili ezali koyeba ete bazali kokosa na ba congolais. Kolonde kwa lobi ete tozalaki biso nyonso ensemble tozali kokende poto kota na stade mbala moko ba policier ba ye wana. Après ba policier basali nini ba attaquer biso. Après policier mosusu abwakeli ndeko na ye grenade na tolo bandeko. Alobi nini babwakeli ndeko na ye grenade na tolo. Ndeko babwakela o grenade na tolo. Oyebi ndenge tolo wana ekopanzana. Alobi babwakeli ye grenade na tolo. Tango babwakeli grenade na tolo ndeko na ye kwei wana bango bakimi. Alors que grenade ndenge ezali na soko zana moto na pembeni babwaki grenade. Mais na yo pe moto zali pembeni. Okozwa mwa ba shock na yo na ba biloko yo ndenge bimaka na kati ya grenade ndenge nini yazalaki pembeni na ndeko na ye tango babwaki grenade wana esali kaka bamakambo na ndeko na ye pe bango bakimi. Mais eloko ngai nazali kotuna tango ye azali koloba grenade azali koyeba tina ya grenade est ce que ayebi pe grenade yango esalaka mpenza nini ayebi role ya grenade to azali koloba kaka mpona sentiment ya koloba. Mona kaka bato ya lokuta oyo tozwaki ebembe bango tokende kobomba yango quelque part bandeko bakende kobomba yango quelque part wapi moto soki asali déjà mikolo ebele bobombi ebembe boyebi ndenge akose décomposer. Mona kaka bato oyo bazali koluka ekomi eta moto akufaki na ye na likambo mosusu baye kobimisa yango kaka tala gouvernement basalaki boye tala omoni lokuta na bino balokuta na bango nzamba aza koconfondre bango mais bango moko bazali kocomprendre te bango bazali kokanisa ntango bazali koloba makambo tobubi bango tobubi bakongolais mokili eyoki biso tokosi mais kokanisa te ke mokili ezali bato mokili bazali bazoba bino bokanisi ata communauté internationale oyo bozali koganga lelo basi baye kocomprendre ete makambo na bino ya bamensonge oyo bosi bopreparaki yango kala. Yango no moni ete balingi ata kotala bino te balingi ata koyoka bino te ezali pasi mingi pe mawa yango na tango na kosenga na papa Botamba tiela biso ba image totala confusion ya bato oyo ya ba maloba o bazali koloba bandeko bango bazali kokanisa bazali kokosa bana mike mais bazali komikosa kaka bango moko kote mosusu mwana mobali oyo nakufaki mpona nini batortiraki akufi na torture kote mosusu o babambaki ye grenade na tolo bandeko kolo ndeko alobi azalaki wana moni babambi grenade na tolo ye azali pembeni na ndeko ne babambi ndeko ne grenade na tolo grenade esala mpu ale yo moto oza pembeni ozwa ta baekla moko ya nini te tala botika kosakana na bato bozali kozwa bato lokola bazoba bato na bino bazali kokufa na bamort na bango normal bokomi kotia yango mpona koloba ete akufi mpona botikaka babiloko pamba wana eza kosala ete bato bamona bino ata tina ata bato mosusu bazali kolinga koloba te bavandi kimia me mingi basi bakomi kose dégoûter na balokuta na bino bakomi dégoûter yango baza komona ke lokuta na bino eza su kitoko te ezo sepelisa bato te ata bato mingi bazali koloba te me na se mitema bazali koloba ete me bato pe ata kudu litango tozali kosala yango mpona Congo mais trop c'est trop bakomi kobaye bakomi komona pe kaka na Tshisekedi kaka moto ya lokuta vraiment yango na kosenga ete papa Botamba yambo te otiela biso ba image wana tiela biso nano nzembo ya ndeko na biso auditeur Bulamatari Mibeko toyoka maloba oyo alobaki sikoyo tokomi komona ete azalaki na raison na loyembo oyo asalaki tiela biso nzembo ya Bulamatari Mibeko ebongo nsima otieli biso babilili totala ndenge nini bato oyo bazali na lokuta bazali kokosa na ndenge moko ezalaka te ndeko bino bosi bomona babwakeli mutu grenade na tolo mais tolo wana ekopanzana te babwakeli grenade na tolo mbala moko alobi etango babwakeli ndeko na ye akwei wana ebongo akwei wana grenade wana epanzani te esali yo mpe moto ozalaki pembeni eloko te papa Botamba loyembo nsima ba image s'il vous plaît. Zumelemi sombi couche sumisi ngona ya zuba Zumelemi sombi couche sumisi ngona ya zuba Azali ndoke azali boye ngwanda ya zuba Azali ndoke
kushe sumbisi tata Tshisekedi zumelemile sombi kushe sumbisi tata ya Zoba azali ndoke endoke azali boye ya Jean ya Zoba azali ndoke endoke azali boye loko ya Zoba zumelemile sombi kushe sumbisi ngwana ya Zoba zumelemile sombi kushe sumbisi ngwana ya Zoba azali ndoke endoke azali boye ngwana ya Zoba azali ndoke endoke azali boye ata ya Zoba zumelemile sombi kushe sumbisi tata Tshisekedi zumelemile sombi kushe sumbisi tata ya Zoba azali boye endoke azali ndoke tata ya Zoba azali ndoke endoke azali boye moko ya Zoba Yashatika mwana Yashatika rais Koko chiri chiri Koko chiri chiri Koko chiri chiri Zumelemile sombi kushe sumbisi tata Tshisekedi zumelemile sombi kushe sumbisi tata ya Zoba azali ndoke endoke azali boye ya Jean ya Zoba azali ndoke endoke azali boye loko ya Zoba memaki bakor ebele baki kobwaka yango misu bapesi na bambwa balia yango na bapalais de la nation na palais des marbres mais tosalaki tout tokashaki kor ya ndeko Babi na ya ndeko Kabongo na ye esopani pamba te azalaki torturé à mort nde akufaki na circonstance wana ye akufi na torture na masasi ezali Kabongo oyo ya première babetaki balle na mutu babwaki ye na rivière ngai komona nga mao wini oyika mao monde nyonso ba awa na kisa bayebi ngai très bien leki nango akufi Babi Sombo nga moto nazalaki na ye sur place parce que nayoki gouvernement congolais bazowangana eto okendeki vendredi pour na prêtement de serment ya Tshisekedi wa Mulumba nga na tozalaki boye ezalaki na grenade po babetaki fare à fare boye babetaki awa ere babeti ye akwei biso mpe tokimi ere tokimi bapolisi wana baye babeti bamosusu bakomi konyata ye na makolo après baye batie na jipe pa policier moko ya commune ya Kinshasa baye na ye kotika ye awa wana nde vraie information basi biso bato tozalaki na opération ya okende ti tokɔta na stade martyr to ye bazwaki ye babeti ye lacrymogène à bout portant babandi kotortire ye abandi kosanza makila nde ememaki ye na liwa na torture na masasi ezali Kabongo oyo ya première babetaki balle na mutu babwaki ye na rivière ye pe torécupéraki corps na ye toconserve yango na morgue moko toboyi koloba hôpital wana pour des raisons de sécurité parce que bato bazokontinue kokende kofuyaka na bopito na croisement Bokassa Funa de mama balataki effigie ya président babetaki bango masasi bamemaki bakor na
bolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti koyoka ndenge nini balokuta yango bazali kozwa yango kaka facilement boye bazali koloba makambo mosusu sans même ba se rendre compte na babiloko bazali koloba bandeko kaka ndenge ba makambo bazali kokosa o ndenge nzamba bazali kolakisa biso na mokili alobi tala ba makambo bango moko ba vivre mais tango ya komi côté ya témoignage oyoka oyo alobi boye oyo mosusu alobi boye po mona kaka ezali ba makambo moko lokola ezali lokuta moye bazala pe na liloba moko ezali te wana nde ezali nini ezali école oyo Tshisekedi asi akotisaki bango avant même élection lokola bayebaki ete bakoprepare makambo ya baélection na ndenge ya bamensonge yango oyo tozali komona ndenge nini suka na yango mpe bamakambo yango bokomi komona bato mobimba lokuta na lokuta vérité ezalaka kati na bango te soki bayebisi yo makambo 10 9 nyonso ya lokuta soki moko ezali ya solo po ete moko wana bato ya mokili ntango mosusu bayebi yango wana bakoloba bosolo po ete moye bakosa ezali te ezali pasi mingi mpe mawa na ntango oyo nakotika maloba epai ya papa Roger soki azali na likambo ya kobakisa ebongo nsima tokoyeba ndenge nini tokokota mpo na kopesa bamessage na bandeko na biso bakongolais oyo bapesaki mpo na président na biso Joseph Kabila pe mpo na koyebisa ye bapoint de vue na bango lelo tokolekisa bamessage na bango pe bandeko mosusu babengaki biso mpo na koloba ete papa Roger mama Rosalie na ndenge tozwi bareponse ya bato mosusu na makambo bango balobaki bamoni ete inutile balobela pe ya bango mpo ete basi bazwi deja bato mosusu basi balobi bamakambo oyo bango balobaki yango no balobaki ete bapoint mosusu tokoki kolongola pe tosi tobongisaki yango papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba ba peuple congolais na tokoyebisa na bino il faut boyeba ete tolobaka yango tango nyonso ezali na lokuta te nde yango nde ekotonga Congo bandeko babolingo nayebi te soki bato bazali koremarke eloko moko ezali kosalama tango mosusu bakongolais lokola bazala na loyenge baza koremarke te boza komona kaka soki mopepe moko ye okomona bato mosusu bakei balobi bon tomeka nani kosoutenir bato oyo bazali kosala makelelo na makambo mboka mais suka na yango bandeko kaka bato bazali kokende kosoutenir bango kopesa bango maboko ou bien na bamarche banini mais bazali koya kocomprendre ete kaka bango nde bazotombe bavictime ya balokuta na bango olie baloba ete lokuta oyo toza koprepare ezali technique po ete tokosa monguna me bazali kokosa meme bato oyo bazali kosoutenir bango bazali kolanda bango bazali kopesa bango maboko mais finalement bandeko na kopesa bino exemple par exemple Roger Lumbala aye na équipe na ye mobimba bazali na poto tala komi kopanza basango mpona koloba nini ke baye bazali kokolekte bambongo mpo bakende kosomba baarme me bandeko il faut bozala kaka bato moko oyo mpenza te bozali kaka bavege yango na mpo boloba bosoutenir moto lokola Roger Lumbala moto lokola Roger Lumbala bandeko lelo ntango bogangaka 8 millions de morts 6 millions de morts azali parmi bato bacontribuer na bamalere ya bato oyo bazwi baproblème kuna na este nani yango ayebi te ke Roger Lumbala azalaki kofaire partie na groupe ya barebele oyo bazalaki na este mingi lelo bazali kobosana bagroupe nyonso ya barebele wana bango mpe basali bamakambo ya baviole banini na bapassage na bango na bamboka wana na este mais lelo bakongolais bazali kokanisa ete on dirait bato oyo bazali kuna na nini oyo na este oyo bazali koboma barwandais bamilitaire rwandais nde baza kokotisa bato wana yango na bazali tala wana ezali mpo baséchappe tozali koyebisa bino ya solo Roger Lumbala oyo bango nyonso bazali bacriminel oyo bazali kofaire partie na bamort oyo nyonso ezalaki na kote ya este meme baviole tozali koyebisa bino bamakambo ozo yango liseki te sikoyo un criminel oyo azalaki kote ya este sika bamobulu ezalaki azala mpe koya koyebisa bino bamama na biso bazali viole baza koviole bango mais bazali viole botunaka ye yo Roger Lumbala lelo oza koya koloba ete bamama na biso baza viole na este kuna ntango yo ozalaki kuna eloko nini osalaki mpo mona ete bakontribueki na bango kaka na makambo ya baviole bandeko
ni Roger Lumbala ni Jean-Pierre Bemba bato balekaki côté ya est to tika ko yoka te esika moko ke Jean-Pierre Bemba na ba troupe na ye lokola bazaki na côté ya est ba stopper bato bango ba bande ko bengo ba Rwandais o baza ko violer ba maman na biso ba stopper bango. Roger Lumbala kako Roger Lumbala azalaki na groupe ya ba rebelle na est kuna mais botu na kay Roger Lumbala yo moto zalaki kuna na est et loko nini bo salaki pona ko interposer na ba violon nyuso bande ko leka kuna bazalaki oyebi loko esala ete ba Roger Lumbala wana batika ba makambo wana ya nini po eloko esalaki po ete gouvernement ya union nationale tong ba lobby ba yoka na yango ne batika soki batika kite ba Roger Lumbala ba groupe na bango balinga batika laga kuna pona ko continuer ko monisa ba population pasi mais bandeko ezali clair ba makambo ezali ko monda na congolais boko akokosa matika après kaka mutu wana un criminel na kombo ya Roger Lumbala aza ko yape aboza ko yamba neti roi moko neti mokonzi bomoni esika mboka na biso ezali ko marcher te mutu lokola Roger Lumbala yepe bandi ko lobale bo bo to sangisa mboko po to somba ba minduki bandeko lelo ngana ko tuna bino baza ko loba ete ba Rwandais nde ba envoyer mboka na biso mais na sepela ki mingi na intervention ndeko moko alobaki alobi tango bato bazali ko loba ete ba envoyer mboka. Mais il faut que tuna côté nini na kati Kinshasa bosi bo moni ba base ya ba Rwandais o ba sali ba base na bango ke ba occuper mboka na biso ata na Kinshasa ata na wapi bo sika nini mais soko tamboli partout ozomona même na ba côté nyonso ozomona kaka biso na biso ba congolais oyo nyonso to ezali kaka ba makambo bango moko bazali ko luka bazali ko bota omoni bandeko ata lelo soki omoni ba makambo ba Tshisekedi baza komona nzambe nde aza ko confondre bango nzambe nde aza ko confondre bango pe nzambe ayebi ke ezali teke bato baza kokosa bino bango nde mutu balingi kokote ezali nde politique oyo ya ba Tshisekedi nde nzambe lelo aza ko confondre bango tala pasi toza komona na mboka na biso ezali o ba Rwandais o bote ezali ba Tshisekedi lelo ba komisi biso na situation ndenge to ali ndeko soki Tshisekedi alingaki penza ba Congolais alingaki pe mboka soka yebaki ete na kete mboka na biso bapaya bazali na Sainte City yakende ko signer mikanda pourquoi il fallait banda ko discuter kuna na Sainte City aloba ete non lokola tozana mupaya na mboka ntupa mboka na biso boy asala makele mais akende ko signer pona nini pona ko lakisa bino ete boza bino nde mtu boza ko bomisa ba peuple yanga nanga na za koloba bandeko ezali mawa mingi pesoni okufisi ndeko na ba buzoba ya makambo ya IDPS na Congo po yo za koloba ete ndeko nanga akufi pona lokumu wa Congo dans l'entretemps un leader oyo azali koloba ete leader ya IDPS aza ko tshebino na ba bêtise ndeko ata ngai lelo soki mopaya koti na mboka na ngai bato bazali ko benga ngai ube na ndaku na ngai na foye na nga mopaya moko koti na ndaku aza kosala désordre bato balobi no boyokana nanu mais avant ya koyokana na koloba nanu bo mopaya yo aza na ndaku na ngai fo abima nanu après baza koloba ete boyokana bayeli ba mikando signé donc mopaya oyo zo benga mopaya zana na ndaku na oza kosala ba désordre ale o signé ba papier après sima ale oyebisi bana na ote bozala kimia na sina signé ba papier lobi ko moyebisa bana na ete mopaya zana kati ndaku to mais au moins keke boza ko bino nde boza ko bomisa ba peuple congolais pour rien pona ko mona ete ba makambo pe boza ko lobeza lilo kuta bandeko po mona ete ba makambo tu ba lobaka soko ozwi yango obandi kolandela ezalaka na conclusion te pona nini ezalaka na okanga lokuta soki bobandi kokende nango kokende na makambo bango balobaka po bokende kozwa conclusion quelque part tango bokomona boye bokokoma boye baelema oyo ya conclusion eza te okomona ta mosusu Joseph Kabila azali tanzanien o mutango mosusu o rwandais mais bandeko babanda koloba mutu moko mpe nano aya te kaka ngwanda ayelaka biso kaka bandeko mpo omona kaka bato baza bato ya lokuta ngwanda ayelaka kaka bato batémoignage okomona tosalaki bankete kote nini Joseph Kabila bande kotanga bandi mais mokolo moko te totikali komona ngwanda asali bankete akende kolakisa biso quartier oyo Joseph Kabila bande kovanda na Rwanda esika kolelaki jamais même na Tanzanie totikali komona te balakisa biso ke Joseph Kabila obi akolaki ya quartier na ye yango bobo jamais kaka azali ne me bandeko bozalaka mpe mayele bakongole bozalaka mayele eloko nakomi komona bitumba bakomi kosala ekomi nde bitumba ya ndenge nini ya lokola baluba bayebi ete
Tshisekedi nde mutelingaka zwa bokonzi ekomi siko baluba wana bakomi ko intoxiquer bato tala kaka bamobutiste na baluba basangani ali bakomi ko intoxiquer bato mais bandeko soki olandi malamu olandi na cc okoka bato mosusu bakoloba ete toyebi ke vie yango asalembi na vie yango nanu Tshisekedi toyebi ka asalembi na ye mais toutilize kaka soki ntango mosusu biso tozwi occasion tozongi na mboka tokosala mpe coup d'état yoka babiloko bazoloba mais bazoyeba teke ntango balobaka bamakambo na bango biso toza na kati ezali mpasi mingi mpe mawa boza komikosa na kaka bino na bino yango na boza koloba moi kutu tondima Joseph Kabila mpo ye aza kopense na ndenge nini mboka ekokende liboso ndenge nini évolution tokokosala mpo ete mboka ekende liboso bino boza kopense kaka na bamensonge ndenge nini boza kokosa bapeuple bandeko ntango baza kokosa bino bamakambo mosusu kozwaka bafoto ya lokuta bafoto ya bato bakufi soki na Soudan soki mpe na Nigeria ale Roger Bongo aza kozwa yango komanipule yango kotiela bato mpona koloba botala makambo aza kosala na Congo estce bazali kokosa barwandais to baza kokosa kaka bakongolais tala ndenge baza kobomisa bato ya ngani na Kinshasa buzoba bandeko ezali pasi mingi mpe mawa soki bozali kolanda kaka bato ya ndenge boye tokotonga mboka tokotikala kaka bato ya kozonga nsima sikoyo ye Roger Lumbala aye awa na bato na ye balobi nini yo baye kozwa bambongo kosala collection mpo bakende kosomba baminduki me bandeko bomitunaka minduki yango bakosomba nani akotekela bango wana minute communauté internationale basi bapesa interdiction embargo na mutu nyonso okoteka minduki illégalement te botunaka bokokende kopesa bambongo na bino mpo bakende kosomba minduki yango na banani ata basombi baminduki ndenge bozali koloba soki balobi ke bakende na Congo bayebaka kaka ete force internationale ekoya mpo intercale bango alors bomoni teke boza kobwaka bambongo na bino na mai bandeko tozala bato oyo mitu na biso ezosala tozala kaka bato oyo bakobanda komanipule biso ti lelo te mobutu asi akufa sikoyo baservo na biso il faut efungwama ezali mawa mingi mpe pasi mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba vraiment ezali kosala mawa tango na mona kana batata minene na ba jeune bazali ko manipuler bango kokosa bango ata moto moko ta kokozala na idée te makambo bato bazali ko yebisa biso ezali lokuta pe bazali ko tia biso na kati na ba poche pona kolinga ko distraire biso poto zwa tante ya koyeba ndenge nini tokosanga na poto tonga mboka na biso ezali mawa mingi pe pasi yango na tango oyo bandeko na kosenga na papa Botamba kuna na régie ameka kolekisa ba message ya bandeko oyo bapesaki na oyo etali bongo mboka na biso oyo bapesaki message na bango pona président de la République Joseph Kabila Kabange po ete ndenge ezali wana ba diaspora congolaise ebele oyo balobi ete ba message na biso ba message na bango to ba makambo bango bazalaka na yango na mitema oyo bakanisaka olie ya kokende kaka auprès ya kokima kaka auprès ya ba opposant congolais oyo ya lokuta oyo bazali kopesa bango ba réponse moko ezali penza komisa bango na nzela te yango balobaki ete ba makanisi oyo bango bazali na yango ebongi malamu bapasaka yango maintenant à chaque fois soki tosala émission tolekisi ba makambo na bango oyo nyonso tu azalaka na likambo mpo na Congo motuna azala akoki kozala nango to point de vue na ye akolekisa yango pe président de la République Joseph Kabila akoyoka yango pe ye moko akoyeba ndenge nini makanisi ya ba diaspora ezali po mingi lelo bakomi kosala neti kolinga kolakisa na mokili ete on dirait ba diaspora congolaise nyonso tu na libanda ya mboka balingi Joseph Kabila te bandeko ezali na bato mosusu oyo pe balingi ya ebele pe me balobaka te bavanda na bango na kimia yango na bato yango balobi te olia kovanda kaka na kimia babandi ko faire passer sikoyo ba message na bango a partir ya radio Zumel 1000 batunaka pe ba mituna a partir ya président na biso Joseph Kabila ezala bongo mama Olive ezala tango bosusu ba ministre kolekisa ba message na bango pe bango moko bayebaka oyo ezali makanisi na bango pe eloko nini bakosala sikoyo na kati na mboka pona année 2012 oyo tozali kobanda po ete lokola président na biso Joseph Kabila azwi mandat ya sika tina 2016 yango ete bazali kosenga bayeba eloko nini bakosala
bandeko botala par exemple tango Joseph Kabila azali kobongisa mboka kaka bato bozali kobenga bango ete bango nde balobaka tout d'abord c'est le peuple. Oh babimisa ba slogan na bango tout d'abord c'est le peuple ou bien avant tout c'est le peuple. Mais talaka bango moko na bazali kotinda bakuluna na bango na ndenge ya nini bakende ko bebisa ba bien public oyo babongiseli bana ya mboka. Par exemple école moko na ngiringiri toko sala émission toko lobela yango école wana ezalaki ya kobeba babongisi yango kitoko na misala kaka ya 5 chantier. Mais Tshisekedi lokola lingi mboke bongate bato ya IDPS bakei babomi ba vitre baza kobebisa boza komona motema ya mabe ya bato esika ezali pona kolakisa bino ete ndeko kokanisa teke ndenge Tshisekedi azali koloba avant tout c'est le peuple bino bokanisi ete lingi te bandeko lelo ata soki bazwi batie wana bandeko ba explication ekoya pe peuple akokomona kaka peuple en tout cas tokanisaki ndeko oyebi na yebisa yango moto na mokili oyo atondaka te soki lelo bazwi ata Tshisekedi na bapesi ye poste bandeko akobanda kotata bana ntango mosusu bato bakoloba ete il fallait totikala na biso ata na Joseph Kabila bandeko moto na mokili atondaka te yango na baoyo nyonso ba Tshisekedi aza kosala ngo eza nango bascenario eza bascenario tala aza kokoka kutu kogere parti na ye te ya IDPS boza komona kaka likamuke mbongo eza kozanga tosala bo soki kutu parti ya IDPS aza kokoka kogere yango bien te nde Congo mobimba koya kochangele yango bino na mikolo mibale to mikolo misato bomonaka mosika bandeko wana ezali bandoto ya baba papa Botamba na kosenga na yo olekisa bamessage ya bandeko oyo batikaki na oyo etali bongo mboka na biso pe oyo balobaki bongo directement na président de la République Joseph Kabila Kabange. Message s'il vous plaît papa Botamba. Alors, ezali ngai mama ya Christine na bengi ya parti États-Unis d'Amérique. Na antuka na sepeli mingi na kolanda radio na bino. Naza na esengo mingi penza liboso na pesi bino na mbote na Kongo na Yesu. Bongo ya mibale nalingi kopesa avi na ngai. Ezali malamu Bible elobi ete bokonzi nyonso eutaka epai ya Nzambe. Soki lelo oyo tomoni président Kabila afandi wana ezali mpona volonté soki ya nini te ezali nde na bolingo ya Nzambe mpe volonté na ye. Kasi eloko moko tozali kosenga na président na biso antuka ameka nano kotala likambo ya courant na mboka na biso ya Congo mama na papa kuna na chaîne vraiment président atalela biso nano likambo oyo ngai naza na États-Unis d'Amérique ame naza na bandeko na ngai baza kuna na Congo baza président na Kinshasa wana baza na systeme mama Mobutu na ndenge toyebelaki systeme mama Mobutu eza lisusu ndenge moko na lelo oyo te vraiment courant ekomi soki obengi na mboka po tozala deletage tozala boye biso courant eza te ya solo wana mpenza mboka na biso moko nanu tozali nanu bao tozali kopesa courant na bapays mosusu bongo mpona nini na mboka na biso te mama mpona nini na mboka na biso te papa président mama Olive oza mama oyo okela biso mawa mpenza osola na papa likambo oyo likambo ya courant batalela biso nanu likambo na courant Kinshasa na biso engala mpe nanu nasepeli mingi na likambo nayoki ya baklase mpona bana ke bana bakofutaka minerval te na ekole primaire antuka soki ezali bongo ezala kaka maloba te me ezala te baaction toza na posa ya baaction biso tosi toyembelaki esisa bidimbu tolingi bidimbu wana mpenza ekende te liboso esuka kaka na nzela te soki ya solo ya kosala volonté ya peuple ezali te volonté ya Nzambe nde asali ayokaka ya bapeuple congolais baza kolelalela nzala
opportunité bopesi ngai mpona nasolola na mboka na ngai, précisément na président na ngai Kabila Kabange. Ngai kombo na ngai Musai nafandi na Allemagne. Donc na landi évolution nyonso tu durant mandat na ye ya liboso na baélection oyo nyonso tuti koleka. Donc ndenge ka balobaka si le vin est tiré bon ou mauvais, il faut le boire. Mais comme ezali mboka na biso, esenge na biso nyonso to bakoparticiper, donc pour la évolution ya mboka wana. Alors ngai personnellement nazali na mwa ba point oyo nalingaki kosolola na président de la République et puis l'entourage na ye, puisque loboko moko ekokaka kosukola elongi te. Donc la raison pour laquelle donc nalobi en tout cas la président de la République et puis l'entourage na ye. Premier point na ngai naloba sur l'immigration. Donc wana ya dit premier point na ngai na koloba. Deuxième point na ngai kozala sur la douane. Troisième point na ngai kozala sur monnaie. Et puis quatrième point kozala sur armée na biso. Et puis na kokota na divers pour na kosukisa yango. Donc nazo banda siko na premier point na ngai. Ngai na makanisi na ngai na moni boye po nazali pe moko oyo natamboli mwa mikili ebele surtout na mikili ya Afrika wana. Alors nazalaki pe étranger ndenge mpe bapaya mosusu bayaka na bamboka na biso. Mais eloko nini oyo eseplisa ngai na bamboka oyo nga na leka, nazalaki na mboka moko en tout cas kuna ezali mabe teke yo mopaya oya na mboka moko sokolo oya mpe osala ocontribue na mboka wana. Mais il faut ba énorme moko boye ezala na mboka moko boye ngai nazalaki mboka na po fanda na efoza na carte de séjour. Poza na carte de séjour. Carte de séjour na yo okozwa yango ndenge nini. Le 1 il faut bayeba okoti ndenge nini na mboka wana. Ozomo okoti ndenge nini na mboka wana. Carte de séjour po soba carte de séjour ezali na no prix ya billet ya mboka na yo. Donc soki naza congolais carte de séjour na nga ezali ko valoir na prix ya billet ya mboka na ngai. Un so bamoni ndenge na kotelaki eza normal te po eza processus mobimba fo kolanda po motu ozwa carte de séjour wana okolakisa entrée na yo qu'est-ce que yo kosala likamino yo osala soki bamoni ke importance moko eza te na mbongo no kaka ya carte de séjour wana bafuteli yo ticket zonga na mboka na yo. Alors so bamoni ke ndenge opesi badéclarant na yo nde tobaoki ngunda na yo nde na bwaki nde na kopresente likambo na yo nde na koti na mboka oyo soki bapesi yo carte de séjour wana oyo eza na valeur ya billet d'avion ya mboka na yo. Un jour soki osali problème moko ke na mboka na leta ya mboka na sepeli nango te orebakende kolukaka mbongo na kesi ya leta mpo bafuteli yo tike bazongisa yo ezali kaka mbongo na ofutaki carte de séjour yango donc ekopermettre bango bazongisa na mboka na yo. Alors tala sikoyo baimigre na mboka na bazalaki combien bapaya bazalaki combien. Donc eza kosala ke mbongo wana ezokota na kesi ya trésor ya leta. En attendant leta aza kozwa mbongo wana azotiango na babourse azopesa bacrédit azosala mbongo wana. Donc ezali avantage mpo na mboka. En attendant yo mopaya mpo ye na yo wana ti oza kosala tout mais un jour so basepeli na likambo oyo kosala te bazongisi yo. Pourquoi nalobi bongo? Nalandaka bémission mingi, nalandaka Congo Mikili, nalandaka Lingala Facile, nazolandaka Diozime, tozomona omona un étranger moko abeti congolais amenacé congolais asali biloko moko oyo ezalaka te. Alors l'état azozala na incapacité ya korefoule mutu wana. Donc yango ezosala vraiment que
honneur il y a peuple congolais. Alors, le lot va étranger baza na mboka na biso, ba comment on na mboka moko facile. Batama na mboka ça non yaka na Congo c'est bon tout ça akobenga bandeko na bango batondeli biso kuna nde tozomona ba nyoso tunde batondeli biso na. Alors il faut totala biloko baza ko sala pour les ko détruire le peuple congolais en premier lieu. Na on fait ça le exemple. Na bamboko ngana zalaki wana baza pe na ba artiste na bango, ba œuvre na bango. Yo étranger koki ko pirater jamais artiste mboka na bango na kati mboka na bango. De eza de na loi na bango so ba moni oza ko pirater artiste mboka na bango oza de na 10 ans de prison. Et bato baza kuna baza ko pirater peut-être ba artiste ba congolais ba pa ya mususu mais mboka na ko komikate po baza na bazo banga mibeko ya mboka wana. Donc c'est ça et nous on a le côté immigration donc il va identifier motonio surtout. Donc parce que na recensement les gens n'ont pas superment malgré aux gens na carte d'identité nationale dit mais ils ont ça qui appartient à la carte de l'électeur pour utiliser encore des cartes d'identité nationale. Alors pour nous les bandes à partir de l'ambassade quand on veut ça un passeport na biso biométrie donc déjà en quelque sorte recensement moko boye pour identifier vraiment quel peuple congolais. Donc ils ont ça la journée mais vraiment na niveau il y a immigration vraiment l'état na biso monsieur le président vraiment place wana bon mécanisme pour travail. Je sais que c'est pas facile mais en tout cas c'est au copier copier la bonne manière pour tout soyo bande comme sous premier le pays en mboka msuba au sala pour et alléger moi ba makam mais biso na ba photo tozalia il faut au moins la papier moko bon il faut au moins la carte de séjour donc comme un niveau à carte de séjour tout ça au moins portugais va benga ba billet na français va benga lokwa ba récépissé biso to benga lokwa ba haute vache moko bon pour ezana ko identifier yo en attendant donc une décision finale au confort na mboka na biso ou au confort dati. Alors carte de séjour wana ils ont ba question pour 2 ans après 2 ans renouvelable to aux zongi lisusu na bureau ya mairie pour bailler ba activité na yo et aux autres salariés l'évolution des années. Alors, chaque après 2 ans, on va dire au foot, peut-être 10%, il y a montant pour le foot pour naviguer. C'est ça en fait. Alors, pour la douane, on a passé pour la douane pour la unité. La douane, c'est dans le métier du président. Franchement, tozali na mboka bapaya tozali na mwa ba possibilité ya kozwa mwa biloko ekoki kosala ki lobby na biso au moins na biso ya lobby ezala malamu po babi lobby na yo faut préparer des lots. Donc tozala ba possibilité mwa ebele oyo tokoki contribuer petit à petit on a créé mwa d'emploi et créer mwa d'activité oyo peuple congolais a koki ko se retrouvaka au niveau à l'état peut vous la déranger ministère pour les autres tout le monde tout ça pour manque d'activité. Alors à l'époque tant que vous avez moins de possibilités voilà malgré la bambo monsieur vous avez pas il faut vivre il faut tout ça mais puis surtout pays moi quand tu vas non pour ça quand même moi bilo pour créer à moi d'activité de ma famille na biso tout ça bino vous voyez ba kaka ndenge nini ko taxer peut-être moi ba taxe. Tout le monde est arrivé à Joseph Mouzé Kabila, tant qu'il y a fait ce que moi, privilège, mon cobo, il y a une année, mon cobo, Bino Badmozan à l'étranger, beaucoup de Chami, Touka, Banin, à Diminati, pour les acquis douanes, mais ma taxe est un peu tout normal. Et ça là, c'est un moment là, aux hommes, nous surtout, à comment il a besoin à créer mon lot. Comment on a besoin d'atteindre mais douane n'a pas de service comme la douane en tout cas et ça pour permettre que la au peuple congolais au douane banda
vraiment trop à l'active. Quoi na bamboka mosusu kwa ba Nigeria, ba Ghana, ba Cameroun, tout ça. Lelo na kamwa ba mosusu on a quel on a quel Nigeria ko so ba biloko kuna. Et pourtant biloko wana utaka awa na bamboko biso donati. Mais bango ko na droit na bango za manger. Ba favoriser bango na côté wana. Kiko biso tout ta Congo to ke na ko so ba kuna. Donc il est donc déjà vraiment ridicule. Donc tout le canton s'organiser. Même une année, 2 ans, sont qui président de la République, au sali diaspora na yo confiance. Diaspora va venir na bango yo, mais va venir une opportunité. Pas dans moi opportunité de venir pour passer à l'issa na bango, en même temps, bango peut ça au fait temps na yo, il y a reçu ça na yo. Mais tant que la porte est trop fermée, de l'autre vraiment, bah tout le monde que notre président a signé du soutien pour continuer au travail pour ça dans madame. Ouais, na lobby boy, pour papa vina zongela yango mbala misatu. Na zai koloba pona ikambu etali douane ya mboka. En tout cas, douane na biso ezali kwa empêcher évolution ya mboka na biso. Douane na biso yango eza kosala ke ba oyo baza na diaspora basepela te ke na moto azokamba mboka. Mpona nini? Ntango papa désiré Mouze Kabila yaki apesaki biso opportunité wana inani totokotisa biloko mituka minene douane ezalaki te me atielaki biso bataxe donc esalaki na mwa moment mokie vraiment bandeko na bakongo base retrouvaki na biso tose retrouvaki yango omoni bato balobaka te ntango désira papa ayaki donc omoni na mokili ekomai mwa bien bataxe tokofuta na biso mais oyo eza douane pesa biso vraiment chance wana même une année 2 ans po tomeka kocréer osomona eloko ezokoma biso par rapport na bandeko na biso misu bacongolais baafricain bazali ya bazozwa baévolution pourquoi bamboka na bango badouane eza tellement moins cher epuis ezopermettre bakotisa de n'importe quoi na mboka na bango nabenga n'importe quoi mais na mboka na bango ezosala na mboka na bango ezokende l'avant entre temps biso bacongolais ba n'importe quoi na tozolongwa Congo tokende Nigeria tokende na Ghana tokende na balome tokende kosomba ngo kuna et pourtant toza mpe na possibilité biso ya kosala bacontener wana nakopesa exemple soki faire moko awa peut-être na ba 2 € na babrocante otie na contener ekoma kisasa déjà na babilokote baservice eza kuna oza kose retrouver déjà na ba 10 €, 12 €. Mais au côté faire wana combien na Congo pour se retrouver. Donc biloko wana yango ezopesa méchant na ba peuple congolais. Nga nazali en Allemagne na fani l'Europe na moni ntango toyi na Europe awa mboko babengi Pologne ndenge ezalaki bapolonais bazalaki na Europe bazosala de n'importe quoi bazoramasser n'importe quoi même biso tozobwa tomoi mpena ke non esili mais polonais azwi yango abimi na mboka na ye mais lelo soki totali polo na bapays oyo nyonso tu différence eza lisusu te puisque na moment wana biloko babandaki kozwa oyo ezalaki bamindele awa baza kobwaka bango bazolokota lelo polone donc baza donc différence eza te lelo onazi nasenga vraiment côté immigration côté douane monsieur le président vraiment avec beaucoup de respect vraiment nalingaki osala likambo na diaspora aza na posa na yo mais aza na posa opesa bango baouverture basala misala na bango bakotisa oyo baza na ngwao mpo bakela na biso bacase na biso eza rempli mais service ya fret na biso douane na biso eza koboma biso alo ntango biloko wana tozomona yango kaka ezokufela biso awa ezopesa kanda la raison pour laquelle omoni bato bakomi opposant bato bakomi bacombattant bato bakomi énervé puisque baza na opportunité moko boye donc dans ce sens là monsieur le président avec bacollaborateurs na yo nyonso tu eza vraiment dossier moko bomeka kotala yango il y a des fois il faut tondima baperte pour vraiment préparer mon la biso peut-être désormais ça l'état mbomo ekota te ekokota nango po ntango biloko ekoya na fit en plan et se créame donc
vraiment okozala na yo calme po peuple congolais aza posalia peuple congolais aza poswa biloko ekota na mboka wana. Alors nalingi na passe dans troisième point na ngai. Troisième point na ngai na koloba boye eza likambo ya mbongo ya monnaie. Ngai ndenge naza koloba natamboli mwa mingi me namona nanu te mboka moko etambolaka na te monnaie na kati ya mboka na ye. Donc biso na Congo nakoki koloba lokola ngai naza bamindele tout ça oyo bakoki koinvestir na Congo mais eloko etroublaka eza échange ya monnaie akochange na Congo na franc congolais na dollar ou bien ya message ya bero. Donc eza kotrouble donc d'une manière monsieur le président okoki kondima yango te. Donc toluka to se définir ou franc congolais na biso ou to badolia na biso kaka dollar. Pour dollar na franc congolais ezopesa biso en tout cas trouble. Montino tous les autres sont outil pour ta boumela ya mwa pour ta komi na bisasa na dollar na franc congolais na euro ya za mwa mutu ezotrouble ezosala ke ezolembisa bainvestisseur mingi. Donc nalingi ngai personnellement oyo eza kosengage kaka ngai dans des jours qui viennent na 5 ans ya mandat na yo oyo vraiment toluka to maîtriser monnaie na biso congolais. Moto soki na poti ya dollar po avoyager apase na banque ake kosomba dollar na ye apoti bataxe na ye tout ça ekozala bénéfique mpona babanque et puis mpona l'état. Et pourtant soki dollar eza ocircule na mboka na biso boye et puis ekoma bafond dollar mpe ekomi ebele eza kotrouble biso moyen to maîtriser mbongo to misala oyo tozosala eza te. Na ngai mpona posa na ngai vraiment dollar elongwa na bamarché na biso dollar ezonga na banque dollar ezonga na baéchange mpona bavoyage to bamakambo mosusu mais mpona mboka na biso circulation ya mboka na biso monnaie na biso etikala Congo po toyeba mpena valeur ya franc congolais na biso wana yaki vraiment troisième point na ngai nakoka okende na badétail mais nazomona il faut mpe kopesa bandeko mosusu temps mpo babi soki okende na fe toza kolia pense mpe na baoyo baza nsima mpo nzala ezaka ya motu moko te. Alors nakoti na quatrième point na nga oyo ezali armée. nalingi koloba boye mpona armée. Armée soki naza koloba boye nazoba mpona bamapinga oyo esengeli bakende kobundaka esengeli soki guerre ezali bango nde bakoki kokende na tie lokola la police gendarmerie de côté puisque police na biso tozomona misala oyo bazosala sur le terrain. Police na biso ezali na mpona bacriminel mpona bakuluna banini tozomona bango ndenge bazokanga bakulunere wana tout ça c'est bon mais armée oyo baza na kati ya bacaserne ngai na koloba boye ezali te kaka naza en tout cas naza contre basoldat te bamona ngai mabe te mais soldat oyo afandi na caserne na moment oyo toza na guerre te mosala na ye ezali nini epuis na fin du mois ifo bafuta ye na bambongo biso tozalaki basoda basalaka basoda bazosala bilanga mpo furu ya bilanga wana oyo leta eza koteka yango nde mbongo oyo baza kofuta bango mpo baza deya bafonctionnaire ya leta baza bamatricule baza deya na basalaire mais ntango mboka ezali na production moko te mbongo ya kofuta bango ekozala wapi. Baenseignant lelo baza bafonctionnaire toyebiki enseignant akokende kotangisa mais lelo soki enseignant ata baza na congé afandi na ndako mais en entendant azoprépare bacours abana mais mpona basoldat na biso kore bazalaka na bacaserne misala mingi ifo esalama na mboka wana génie militaire akoki kosala na baconstruction ya bapont ya bandako ya banini
Donc, le temps où armé la puissance de ça, sur la place où il fallait que soit employé, que il faut foutre à Bango, au moment où le bâtiment va m'a triste, chaque fin du mois, on a pas fait des cas, mais là, on a pas caserne, bakoki kosala kape misala wana po mbongo ekota toujours na kete ya leta bazala na facilité ya kofutaka bango wana ezali likanisi na nga vraiment eza koengage ngai vraiment ekosala ngai esengo mingi na bapont bamisala ebele ifo esalama leta ya koluka bato ya misala toza deya na bato oyo basanganja mpo na ekolo bakoki kosala mpe misala wana alors eloko mosusu na ngai naloba mpona misala mingi iso salama na mboka wana lokola na bamboka nga nazalaki odi misala mingi ya leta bato basalaka ngo eza baprisonnier motu moko boye azalaki bakondanaki ye peut-être 10 ans de prison 5 ans de prison ntango atila na 3 mois 6 mois de prison na ye akomobima corvée bango nde bazokende osala mosala oyo bani batonga stade moko kuna nani mason nani ferrailleur nani boye nani chauffeur kocollectionne baprisonnier na place il fallait kofuta moto epuis eloko wana mpe na ngai naloba yango ifo toyeba sikoyo moto na kisasa par heure na ye ekozala combien po bato na kisasa bafutaka bango ayebi mpe par heure na ngai eza combien tokóma na niveau ya koyebisa moto okosala 1 heure du temps mais na 1 heure du temps no tokofuta yo autant na franc congolais alors moto ntango azobima corvée oyo aza prisonnier atra na 6 mois soki okimi ntango tokokango bandeli mpe na 0 mais 6 mois oyo ezali mpo ozokende osalisa mwa adete esika balingi bafuta osipozo 10 euro bapese 2 euro 50 mpo azolala na prison azolia na prison mais ntango akobima prison na ye soki bokalkule ba 2 euro 50 na yo na bazere asala na bamwa oyo asali ntango azobima aza ata na $200 akoki kosala ata mwa kioskene pembeni ore soki azali criminel ore azomona na banini wana banini na bakuluna wana mais soki abimi azali ata na $200 $300 oyo asalaki na prison na banini wana omona asali mo esika na ye donc tozosala toza koefase petit à petit makanisi ya mabe ya baesprit kulu ya bakuluna wana to ya bacrime oyo tel que motu nyonso otakoki koimagine na ndenge na ye ozomona na bamboka biso tofanda ntango nalobaki ke basabotage epejour ntango bazosala contrôle police azosala contrôle na ye soki akuti yo étranger toza na carte de séjour toza na nini mo irrégulier bato wana nde bakangaka bango bozokende osala batravaux forcés mpona avantage ya l'état donc c'était vraiment souci na ngai vraiment monsieur le président et puis entourage na yo vraiment bazala en commun accord avec yo pour vraiment mosala ete liboso toza na posa ya congo tomoni bapremier pas osali mais vraiment na koencourage ke econtinue ndenge wana epuis bapai na yo mingi c'est-à-dire oyoki ebele oyo bato bayebisi yo esika bapai ezalaki omeka kobongisa yango puisque babi l'homme se mesure pendant l'obstacle nyonso baobstacle ya nyonso tout je pense que kopesa yo beaucoup d'intelligence beaucoup de sagesse mais entourage na yo nde nazali kostenga vraiment ozala un peu sévère na bango puisque tomona mingi bakoatige yo mais en réalité peut-être eza yo te eza nde entourage na yo mais en tout cas nakosenga na bato baza na entourage na yo baparticiper vraiment na évolution ya Congo et puis na 5 ans ya pouvoir na yo vraiment baaccompagne vraiment na motema moko ya bien puisque toza mpenza na posa ya changement ya Congo wana mais pensez vraiment na diaspora pour vraiment toza na posa vraiment to contribuer d'une manière d'une autre mais tozosenga yo ouverture opesa biso ouverture wana même une année même 2 ans surtout na niveau ya douane tomeka kokotisa oyo tokoki kokotisa emeka kocreye emeka
tomeka kosalisa mwa makambo ya mitie peut-être oyo koignore, mais dans l'avenir ekosunga trop. Alors nanga comme la phase finale na ngai ezali mpona féliciter vraiment de tout mon cœur Maman Olive, puisque c'est une femme vraiment oyo lelo soki tomoni même candidature il y a président Nabiso et comme la niveau commis, donc la femme vraiment a participé. Donc elle s'est donné corps et âme pour la réussite, voilà. Alors Nanina vraiment la félicité de tout mon cœur à l'embatter, à continuer. Na Congo tozala na moko azalaka bongo, mais esalaka te babomaka ye koboma. Donc ezali la personne de maman Mobutu Antoinette, maman wana na époque na yepe tomona ba centre belé, ba centre féminin ba nini belé. Donc souci ya maman wana ekomi kolongwa ngai ntango naza komona Maman Olive aza kotelema, aza kosala l'école, aza kosala oyo aza kosala. Vraiment, félicitations, vraiment. Sincèrement, ça vient de mon cœur. Donc, Monsieur le Président, c'est une femme à soutenir, à épauler, à aimer vraiment. Donc, on va tirer moi pour nous épeler. On va tirer la maman Olive pour nous épeler. Pour Azapena, où il très nécessaire pour le peuple congolais. Donc, c'était ça, message Nazala Kinango. Vraiment, na souligné, il y a immigration, nani a beaucoup de Namboka Nabiso, nani a beaucoup de Nabiso, nani a beaucoup de Nabiso, Azako Sala Nini. Et puis, on y a Namboka Nabiso, Azana carte de séjour, Nini, Azako détruire pour Namboka Nabiso. Pirater biloko peut-être ya artiste na biso na kati ya mboka na biso. Et puis azwi mbongo na ye pe abimi akei nango. Donc c'est ça en fait tomeka ko revoir vraiment na côté wana. Douane na biso vraiment bopesa biso opportunité moko vraiment même il en est des ans tomeka kokotisa oyo tokoki kokotisa na mboka na biso. Alors monnaie na biso vraiment tout le gâteau peut s'amuser valeur tout le gâteau qui a la monnaie moko ce qui te montre que tu as la monnaie mon côté donc soit tout ça est la dollar ou soit tout ça est la franc congolais et pour l'armée nabiso na moment où tu dois pour reconstruire mboka et c'est nabiso vraiment armée nabiso reba panda kana ba caserne pour les autres on va trouver c'est toi la DRC on reba panda kana ba caserne va meka ko sadia pour aider de façon que vraiment tout dans la produit belé. En tout cas, voilà, Ezaki Message Nangai, merci Radio Zoomen, merci Maman Rosalie, merci Papa Roger. Nous avons à Pamolabino pour la Missa Nabino, et Zalagi Ngai Nabino, Moussaï Naville ya SN. Alors, Natsuki Wana, merci beaucoup. Bandeko babolingo na banzete bino moko bouti koyoka ndenge nini bandeko basilaki kotika ba message na bango bandeko babolingo ba message mosusu tokolekisa yango lobi po ete papa Botamba asali sini ete po ete ba message mosusu oyo alingaki po ete alekisa yango mokolo ya lelo mwa problème technique moko ezali me bomi tungisa te akobongisa yango pe lobi ekoleka nyonso pona ete ekoma na matoyi ya président na biso de la république yango tolobi ete bandeko babolingo il faut boyeba yango mboka na biso Congo po ete ebonga congolais nyonso tu il faut asalela mayele na ye po ete mboka ekende liboso mboka ekokende liboso te soki bazali kokosa bino kaka ete intel soki akomi mokonzi wana nde mboka te mboka ekokende liboso bandeko mpo na ete yo mpe opesa impisi ndeko kozala mokonzi ya mboka ezali po ete ezali kaka babiloko moko na ndenge ya bastructure ya mboka ndenge esengaka il faut responsable moko oyo akozala numéro 1 azali korepresente mboka azala mais ntango ekomaka ete po ete mboka ekende liboso mboka se développer jamais moto wana kokoyebisa bino ete soki nga nakomi mokonzi makambo nyonso ekochange
Bongo mona changement bongo banda ko lia 3 fois. Non. Yebisa na ba peuple ete. Soki nga na komi mokonzi, na ngai na bino tango tozali ko travailler, to kolinga te changer mboka na biso. Mais soki omoni moto komi ko lobete, soki akomi nga na komi mokonzi, makambo nyonso changer. Donc loba ete, on dirait tango yeka ka banza ko loba ete, intel akomi mokonzi, makambo nyonso changer te. Pour makambo changer, il faut peuple azala na mayele ya malamu po ete baye bandenge nini ya kotonga mboka. Mingi bazali kokanisa ete par exemple soki Tshisekedi azwi bokonzi, bato bamesana kofungola ba faux sceptique na bango na butu e dérangeaka bato na solo na Kinshasa, bakosila mbala moko, bakose disparaître mbala moko. Mingi bazali kokanisa ete soki kaka babengi kaka kombo ya Tshisekedi, bana ya kuluna na Congo basili mbala moko. Mingi bazali kokanisa ete soki kaka balobi ki Tshisekedi président na Congo, bato bayibaka bato bambongo na victoire basili mbala moko. Mingi bazali kokanisa ete soki batangi kaka komba ya Tshisekedi, bato babandaki kolia une fois na mokolo, ubia babandaki kolia te, bakomi kolia pe kolia na ndenge moko ya kotonda. Mingi bazali kokanisa ete soki Tshisekedi akomi kaka mokonzi, banzela efungwami partout. Bandeko, wana ezali ba biloko moko, ezali ba discours moko oyo ata mondele soki azali koyoka ba pensée ya ba congolais, mondele azali koseka. Ata soki mondele azali kolakisa bino boite, mondele azali koseka lobi tala bato. Bazali ko raisonner on dirait bato bazali na zamba. Ndeko ezala ta ba alma oyo. Lelo soki lelo tozaka kokumisa Allemagne mboka kitoko Allemagne parce que balma après guerre mondiale ba travailler qui dire. Bana basi na mboka oyo ba travailler dire. Tokanisa teke Congo wana po ezala bien po ebonga ekoyaka batangeli bino kombo ya moto moko po Congo ebongi te. Toyebi ndenge nini bato mingi bazali kosala ba manipulation, ndenge nini bato mingi bazali koluka ete soki Tshisekedi azwi bokonzi ba intérêt oyo makambo ba prometaki bango bazwa yango na omoni loko bazali ko bunda, bazali ko kende pe ko inciter bato mosusu na ba violence bande ko me botalaka bino moko bomonaka réalité en face eza ko lakisa bino soki kutu bato yo na ba pays développé ndenge bazali ko se comporter boye ki dictature ko beta bato moto aloba te banini e bongo tango toko koma na Congo ba ko traiter bato comment. Il faut bomonaka mosika bandeko, il faut bomonaka mosika parce que mingi bazali kozwa liseki na makambo tozali koloba mais nzamba ebiti na point ya boy kopesa bango bokonzi po ete nzamba monaki soki apesi bato bokonzi na Congo bandeko tokomona ya ndenge ya somo koleka kutu tango Mobutu azalaki ndenge siko bozali komona Tshisekedi c'était dictateur tout à fait ki démocratie na ya bandeko lobo démocrate na za démocrate abandaka koloba yango po tango wana lokola Mobutu azalaka tozwaka ta ya ko vérifier te mais lokola siko Mobutu akei bazwi démocratie yango batie yango likolo ya mesa tala ndenge ye moko bibi penza un vrai dictateur kotinda na meme asali meme ba groupe ezala na Afrique du Sud ko betaka bato ba makambo ndenge na ndenge ezali pasi mingi pe mawa bandeko ba bolingo bozala kaka bisika bozali na sima bango nde to kotalisa bino basango to bombela kibino ya Radio Zumel 1000 merci. Bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.